Batata, ba mama, bandeko wa bolingo, mbote na bino, jambo yeno, beto abu, mbote na beno. Nazali wa bino Patrick Chimanga, tata ya mayangani, mwana ya mama Christine Kalama, pe boye malamu na mayangani na politiki. Na kei na lombangu na koyebisa bino ete, nzoto ezali ko permettre te, kasi toye na lombangu mpona ko servir bino mpamba te biso tozali bana misala na bino mpe tokoki kosede mingi na bakaprice ya nzoto te. Nakomeka na kopesa le meilleur na ngai mpona lelo mpe natondi bino longonya mpona koyamba biso na bandaku na bino nto bisika nyonso bozali kolanda biso. Nayebi ete bozali kozela basango sir maye mazali koleka na cour constitutionnelle na biso ya République démocratique du Congo. Pamba te, esengeli na biso tokanisa na bwanya mpe na mayele. Nalingi na pesa bino oya ngai emoneli. Sirmaye mazali koleka na cour constitutionnelle na biso ya République démocratique du Congo. Nto nalingi na pesa bino oya ngai emoneli. Ya makambo nyonso oyo esili na kosalema na cour constitutionnelle na biso ya République démocratique du Congo. Nayebi malamu ete maemanso na koloba awa ekosepelisa bato misusu mpe ekosepelisa bato misusu te. Kasi bolimbisa ngai mpe bopesa ngai mpifo nto makasi ya koyebisa bino bosolo. Mpamba te mosala na ngai ezali koluka ba information ko diffuser yango epa na bino nto komemela bino yango nto na sima ya koyungula yango kozala sirke ezali na ba source moko ezali normal sima nde komemela bino yango mpe komemela bino yango na bosolo nyonso na mayangani na politique. Tozali na ba leçon oyo esengeli na biso tozwa sirmaye euti kosalema na cour constitutionnelle. Pamba te nazokende na kosala analyse moko juridique pe na kosala analyse politique mpe soki ngonga permettre biso na kosala analyse sociale. Kasi yambo ya nyonso esengeli na ngai na ebisa bino eloko moko batata ba mama bandeko wa bolingo. Société oyo développaka nto société oyo ezali en voie de développement ezali société oyo eliaka bwanya mpe mayele. Nto ezali société oyo ezali na nzala ya intelligence. Mpamba te biso République démocratique du Congo to société ya République démocratique du Congo tozali société oyo ezali na nzala ya intelligence nto ezali na nzala bwanya mpe mayele. Pamba te sima ya kolia bwanya mpe mayele to sima kolia intelligence nde tokoki ko développer mboka na biso République démocratique du Congo. Esengeli na biso tokaka ba critique oyo ezali ya kovwanda sir bosolo. Nto esengeli na biso tokaka ba critique oyo ezali ya kovwanda sir ba raison. Pamba te oyo eleki na cour constitutionnelle ezali oyo esengelaki esalema na ebandeli na lobakango. Eza oyo esengelaki esalema dès le début. Kasi boyokaki biso te tango tozalaki koloba nto kobeta ntangwa
Nto soki boyo kakangai tango nazalaki kobelela na ngonga yango tolingaki kozala na ba situation tozali nango lelo te. Nazalaki koloba mpona juge Dieudonné Kaluba ke nomination na ye na cour constitutionnelle kola président ezalaki na bambeba nto eza na bambeba mibale bayokaki ngai te. Pamba te nalobaki ke mbeba ya liboso ezali mbeba juridique, mbeba ya mibale ezali mbeba politique. Ezalaki na bozangi bokebi mingi, nto ezalaki na ba imprudence ya mingi na kote nyonso tango bachaki juge Dieudonné Kaluba lokola président ya cour constitutionnelle na 2019. Batata bamama bandeko wa bolingo, politique esengeli pe esalemaka en fonction ya clameur. Esengeli pe ba politique nto bae bako diriger mboka, nto bae bako zwa mikano, ba prendre pe en compte clameur publique, nto opinion publique. Pamba te, ça fait partie ya politique. Ba mikano tozali kozwa biso bakonzi bae bazali ko diriger esengeli te esilikisa peuple. Nto esengeli te mikano nto maye boko dirige mboka mikano boko zwa esilikisaka peuple nto population bino bakonzi. Kasi nalobi peteke esengeli bino bakonzi bozwa mikano o ezali ko karese public. Nalobi bongo te. Nalobi peteke esengeli bozwa mikano bino bae ma politique bozwa mikano o ezali ko karese clameur to population. Nalobi bongo te. Pamba te ba décision politique eza wana mpona ko forcer peuple to population esala eloko songolo nto esala eloko pakala. Kasi oyo ngai Patrick Chimanga tata ya Mayangani mwana mama Christine Kalanga très important boba kisaka nazoloba ezalike esengeli ko prendre pe en compte clameur, esengeli pe ko prendre en compte opinion publique. Nalingi koloba boy to bandanano na eloko mukepo bo comprendre bien idée na ngai côté nazali ko kende nango. Batata ba mama bandeko wa boli tango procès ya 100 jours e bandaki na mboka na biso, majorité ya bato balobaki ke ezali procès moko politique. Majorité ya bato balobaki ete ezali politisation ya justice. Bato ebele bandimelaka yango, ba misusu pe to bato misusu pe bandimelaka yango te. Kasi tango mwana mboka Vital Kamerhe azalaki condamné, kaka na sima ya condamnation ya mwana mboka Vital Kamerhe, le juge Dieudonné Kaluba azalaki nommé président ya cour constitutionnelle. Donc mbala moko epesaki makasi na majorité ya bato bazalaki koloba ete procès ya 100 jours ezalaki politisé, nto ezalaki réglage ya justice, bazo manipuler justice. Juge Kaluba batindaki ye po a condamner Vital Kamerhe, mpe voilà ba condamner Vital Kamerhe et ba récompenser ye, ba tcheye lokola président ya cour constitutionnelle. Donc batata ba mama bandeko wa bolingo, ata soki ezalaki ya solo te, ata soki ezalaki bongo te, kasi le fait que kaka na sima ya condamnation ya mwana mboka Vital Kamerhe mpe banomaki le juge Dieudonné Kaluba lokola président ya cour constitutionnelle, epesaki mbutu epesaki nungu. Ngai Patrick Chimanga tata ya Mayangani nalobaki ki ezali mabe, nasepelaki nango te. Pamba te opinion publique ba contrôlaka ngo te. Okoki ko contrôler opinion publique te.
Moto na moto akokanisa selon maye azali komona. Moto na moto akokanisa selon maye azali koyoka. Kasi bayoka kingai te. Nto bayoka kibiso te. Tango tozalaki kobeta mbela. Nto kobeta ntangwa. Nto kobelela. Po tango juge Kaluba komaki président ya cour constitutionnelle. Basalaki tirage au sort te. Pambate. Juge Kaluba ayaki na remplacement ya mandat. Esengelaki. Nto esengeli na bato boyoka. Esengeli na bino boyoka. Juge Dieudonné Kaluba ayaki na remplacement. Ezalaki yete auteur ya mandat yango. Ayaki ko remplacer nani? Ayaki ko remplacer le juge Benoît Luamba. Monsieur le juge Benoît Luamba, mandat na ye esengelaki esila na 2022 otozali sikoyo. Kasi ye akendaki na 2019 eboyebi maye malekaki nazolinga kokota wana te ezali topic ya mokolo mosusu. Kasi Dieudonné Kaluba ayaki ko continuer mandat ya Monsieur Luamba. Sikoyo tokomi na 2022 mandat esili basali tirage au sort Dieudonné Kaluba kwei donc alongwe. Oui, alongwe ko alongwe balamoko. Ezali normal. Ayaki ko continuer mandat pe mandat esili ye alongwe basali tirage au sort akwei alongwe. Batata, ba mama, bandeko waboli. Soki tolingi tosala politique esengeli na biso mpe toyekola droit ndambo. Nto to se renseigner na ba droit. Mpo toyeba na comprendre politique ango mpe kosala a différence. Kasi esengeli na biso te tosalaka kaka politique juridique. Tosangisaka makambo te, sinon ekozala mbutu. Donc, juge Dieudonné Kaluba azalaki wana par remplacement ya juge Benoît Luamba. Oyo mandat na ye sengelaki esila na 2022 otozali esili. Mpe basali tirage au sort. Ye muto ayi ko remplacer ye akwei. Mpe alongwe ezali normal. Kasi nazo comprendre te pona nini bato misusu bakomisi yango problème. Awa na uchi ko expliquer bino batata ba mama bandeko wa bolingo. Bomoni te ke ezali comprendre facile à comprendre. Kasi pona nini bato misusu bazali na confusion. Donc côté juridique ezali atana mbeba moko te. Esengeli tozala na bopole na makanisi na biso tango toko sala politique. Nto esengeli tozala na esprit éclairé tango toko sala politique. Donc na basi côté juridique bo comprendre que mbeba ezalaki te. Mpe soki bolingi bo confirmer bo kende kotanga article 158 ya constitution na biso boko comprendre maye na uti na ko expliquer bino. Sikoyo batata ba mama bandeko bolingo tolobela aspect politique tokota na côté politique. Nto totalela yango na miso politique maye uti ko salema nto maye salemaki totalela yango na miso politique. Tango administration songolo nto pakala. Nto tango gouvernement songolo nto pakala. Eye na pouvoir nto na bokonzi. Que administration yango nto pouvoir yango elinge changer makambo. Nto ebongola makambo. Détente na bango ezalaka justice. Pambate. Gâchette ya mboka. Nto gâchette ya pays pour na développement ezali justice. Donc, justice ya malamu nde pesa kanzela ya développement ya mboka to ya pays. C'est-à-dire, bokonzi nyonso ya sika, to gouvernement nyonso ya sika, evandisaka pouvoir nango na bato oyo misatu nazo kende na kotangela bino siko. Mpe bato yango
esengeli na bango bazala na bwanya mpe mayele ebele na misala na bango bakosala pembeni ya chef de l'État nto président de la République. Moto ya liboso ezali conseiller en matière juridique ya président de la République. Esengeli na ye azala na bwanya mpe mayele ebele nto esengeli na ye azala moto ya bwanya mpe mayele ebele mpo ayeba na konimbola mpe ko interpréter mibeko nto baloi ya constitution na biso na ntango ye akopesa mokonzi ya mboka toli to conseil. Wana aspect politique. Ya mibale ezali ministre ya justice. Ministre ya justice esengeli na ye azala moto ya bwanya mpe mayele mpe azala na bwanya mayele ebele ya kointerprete mibeko ya constitution na biso to baloi ya mboka na biso mpona kosunga président de la République akokisa vision na ye ya kodevelope mboka soki ke azali na vision ya kobongola makambo to kochange makambo to kodevelope mboka. Wana toujours na aspect politique. Ya misatu ezali président ya cour constitutionnelle, toujours na aspect politique. Pamba te changement ya mboka to changement ya pays evandi na bato oyo misatu. Donc pouvoir nto bokonzi oyo ezali ya kovanda na bato oyo misatu te nto bato misatu bayebi kosala musala na bango na lolenge esengeli te nto bakosala mbutu na nyamu ebele. Gouvernement yango ememaka eloko te na mboka, ememaka développement te, nyonso bakosala ekozala bobele luvunu na luvunu. Donc ngonga ezo permettre biso te batata bamama bandeko wa bolingo pamba te biso na media tozosalela nde ngonga na banzi ete nazali na regret makasi ya kokende koyebisa bino ete tosuki awa mpona lelo mpe tokomona na mbala nsima mpo tokontinue na mayangani na politique na biso, toujours na mayangani na politique TV. Nakei na lombangu na kopesa merci na Pichu Image mpamba te ya sabongola kimai na vinyo bato bamelango nde na modération na bosani te Roki Kalonji mpe na pesi mbote na Cristiano Chimanga na pesi pe mbote na Salon Batatu pa ya JB Souve. Merci beaucoup. Nazali wabino Patrick Chimanga tata ya mayangani mwana ya mama Christine Kala mpe tomonani mbala ya sima. Merci beaucoup. Mpe goodbye.